tolingi 15 millions à peuple congolais et bima ele mbongo ya pitilo mbongo ya carburant lo carburant ke butankalo likolo eloko yiwana ya bibale tolobi tosenge kasomisa mbongo te zembe na Chilombo akinga takila kota a démissionné azaki mandat te yango tokiti na nzela na appel ya bakatoliko eti atika kozala je ya kabila yena kamere batubela parce que pas de papier non, le Charlotte, que pensez-vous de cette journée d'aujourd'hui? Pas de problème. tolingi lisusu likambo moyibi te tolobi eza problème ya éducation topesaka bana na biso tokotolere lisusu bauti valeur te makambo ya koyiba wana tokondima yango te bazongisa mbongo na mbongo wana tokokosala makambo ebele tonyokwansi mingi tozokontinue konyokama tokotolere lisusu likambo wana te kimoyibi na kongo ifo esila voilà, c'est direct. Que pensez-vous de la journée d'aujourd'hui, monsieur le CG? Voilà, frère, nous sommes en train de marcher, réclamer les 15 millions. 15 millions volés par les rétro-commissionnaires, les coopérants qui font office de gouvernants doivent remettre l'argent dans la caisse de l'État, faute de quoi nous allons intensifier et continuer le marché. On réclame notre argent, c'est l'argent du trésor public, c'est l'argent du contribuable congolais. Voilà pourquoi nous marchons aujourd'hui sur l'appel du CLC et on va continuer. Monsieur Prince Penge, dans votre présence ici en CLC, c'est pourquoi? Tono botoni ndeko obelo lenge kulutu auti koloba awa toko tambola akalwanelo lenge tezoloko ta papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kaka. C'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Nous sommes là, on confectionne des produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages, on s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Ah, une plante verte d'Amazonia. Si vous avez les soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grasse Beauté sera à votre service. Allô? Ngaya wa santé eza misunga? Ah! Hey, okatelinga lingala pour la santé à mwana. Mon fils, pour ma santé, misunga? Ah! Okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutulinga la te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona bassoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta.
na misunga, ta santé c'est ta vie. Zambé, il y a eu pas de beaucoup comme bon. Na pomade awatoza. Na pomade awatoza. Mais moi c'est la vie okuma. On est osoma pomade naturelle awatoza. En ligne www.awatoza. Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banambokaba Congolais, Nabantete Yamboka Congo, Bokeba Naburat. pour la COVID Sabamole, Nipende Sinapetolo, Sumba Gam ya Pomade Awatoza, Massé Yamona Baparti Oyo Vimba. Si il y a 3 mois, on fait résultat. Salut. La pommade est à ça. Moi, ça n'a pas connu qui bocole. La pommade est à ça. Ne changez pas. Il est toujours volé. Ne changez pas. C'est direct. Que pensez-vous de la journée d'aujourd'hui, monsieur le CG? Voilà, frère, nous sommes en train de marcher, réclamer les 15 millions. 15 millions volés par les rétro-commissionnaires, les coopérants qui font office de gouvernants doivent remettre de l'argent dans la caisse de l'État, faute de quoi nous allons intensifier et continuer les marches. On réclame notre argent, c'est l'argent du trésor public, c'est l'argent du contribuable congolais. Voilà pourquoi nous marchons aujourd'hui sur appel du CIC et on va continuer. Monsieur Prince Penge, nous avons votre présence ici en ce lieu, c'est pourquoi? Atondo botoni ndeko obelo lenge kulutu auti koloba awa tokotambola okoluba lelo mpona kosenga ete baye oyo bayibi 100 millions mpe 15 millions ya leta babimisa yango basanza yango Chilombo alobi ye azali mosanto kati ya basanto 3 fastin mais amoni mosolo ye wana te kamera alobi ye poso pilato afungoli maboko ayebesika mosolo ekei te nao banke alobi bango nde basengaki yabisa mosolo aloba ayebisa biso po balobaki ete baye kochange mentalité. Est-ce que le diable peut combattre le diable? Est-ce qu'un fumeur peut combattre un fumeur? Au contraire, c'est la solidarité entre bango. Chilombo na Kabila ba lobe moto moko to ina continuité. Olingi 15 millions à peuple congolais et bima ele mbongo ya pitilo, mbongo ya carburant, lo kabre ke butantalo likolo eloko yiwana. Ya bibale to lobi to senga kasom sambongo te. J'aime la Chilombo akinga takila kota a démissionné. Azaki mandaté. Yango tokiti na nzela na appel ya bakatoliko toyeka accompagner bango. Mena sima biso bana ya Kongo baye banso tobondaki kaka mokonzi ko Martin Fayulu tokokita pe susu na nzela esengeli Chilombo akenda azali susu mwa fenêtre d'opportunité ya kodémissionner a démissionner akenda voilà ndenge bana sasa bakiti na terrain mais oyebi lokola balaiki catholique bateki itinéraire ebele peut-être ko basusu bayala à gauche à droite baye papier en tout cas itinéraire yaki ya malonga te wana tolobi yango na bato ya catholique c'est vérité, nous avons pensé parce qu'on a plus de 20 itinéraires et il y a du mal à bouger. Mais, il y a quand même sur le terrain, on a Koloba, il y a Chilombo, et puis Atika Kosa, la G à Kabila. Il y a une caméra, il y a tout là, parce qu'on n'a pas de papier.
Non, le Charlotte, que pensez-vous de cette journée d'aujourd'hui? Pas de problème. tolingi lisusu likambo ya moyibi te tolobi eza problème ya éducation topesaka bana na biso tokotolere lisusu bauti valeur te makambo ya koyiba wana tokondima yango te bazongisa mbongo na mbongo wana tokokosala makambo ebele tonyokwasi mingi tozokontinue konyokwama tokotolere lisusu likambo wana te kimoyibi na kongo ifo esila. Voilà, nous avons baza d'accord discuter. Les problèmes à l'éducation. Tous ont éduqué bana baïba donc au sommet de l'État peut pas koyiba te. Bazong sambo 15 millions. Merci. Bana Congo ba telemi pour revendiquer loko moko. Fini avec la corruption, fini avec les injustices. Omoni mboka oyo eza ko évoluer te parce que corruption est vendue. Parce que corruption est vendue na kati ya mboka, moyibi est vendue na kati ya mboka, yango omoni que Congolais lelo a telemi pour que a revendiquer justice. Et que Batoué va yibi mbongo wana, il faut pas passer devant le tribunal pour que Basamba toye ba mbongo wana yango ekei wapi. Donc il faut continuer dans le régime ya impunité te. Yango moni peuple lelo a telemi azali ko revendiquer azali ko yemba. Il faut que mboka na biso ezonga na état de droit. État de droit esengi ke mboka ezonga. Peuple congolais a revendiqué eloko moko. Vérité sur ma élection oyo euti ko salama ya le 30 décembre 2018. Nani alonga ki maponami oyo. Yango za koyoka peuple za koyemba ke na muka yango yo bazongisa bokonzi ya mona mboka le président élu Martin Fayulu. Yango bitumba ya peuple akotika yango te kino na suka. Chadrien. Lolo, un lobby, assez, c'est assez. Assez, c'est assez parce que Maïba qui victoire au peuple, non seulement Maïba qui victoire au peuple, assez, c'est assez, il faut makambo esi là, tokocha bango munde, tikino, bakozongisa pouvoir à peuple, bakozongisa mission à peuple. Voilà, elili ya pamba, ok. Sikoyo nazo yebis nazo nalingi na pesa micro na secrétaire national oyo asokipaka na makambo ya ba jeune na ba mouvement associatif combattant monene na biso Serge Welo apesa ba jeune makasi pour que lobby botela matoke de la marche. Serge Welo si mon konzi na moni ba drapeau incidente ouais ba drapeau incidente boni ça ba drapeau. Merci. Comment on a Serge Welo nazali moko ya ba généraux ya commandant du peuple Martin Fayulu na lobby boye bango ba lobby fachi béton ils sont dans lobby mafa bulldozer ils sont dans lobby mafa bulldozer mafa boye bi bulldozer et donc ça la béton et ça la nini bulldozer et ça la béton nini masolo eza mingi te ndenge moyoki bakonzi na bamama balobi awa komba ya vérité des urnes mpo na nini tokokontinue komba oyo na histoire ya mboka na biso Congo depuis indépendance ti sikoyo Congo etomomaka te mpo na crise de légitimité. Lumumba aganyaka élection na ye na 1960 babomi ye Mobutu aye apesi 32 ans mobimba a bloqué démocratie. Est-ce que Congo mataki? Moussa aye apesi etante a sali l'élection te. En 2006
boyebi moto aganyaki. Est-ce que ezalaki Kabila? Est-ce que Congo mataki? En 2011, eza papa na biso Etienne Tshisekedi moto aganyaki. Kabila aibi victoire na ye. Est-ce que Congo mataki? Et bon, en 2018, bamonelaka bino kaka bacongolais, bakokomonela bino bacongolais te. Combat oyo biso tokozela 2023 te bobanga te. Chilombo aza eloko, Chilombo aza eloko, Kabila aza eloko, aza eloko, bobanga te. Parce que jeunesse, bino ba jeune, vous êtes une jeunesse sacrifiée. Est-ce que ebembe banga okopola? Ebembe banga okopola? Président la biso aza na tournée en Europe. Tant kozonga, bokozwa mot d'ordre. Un mot d'ordre, il y a kobima na nzela, pour les na droit na bino, pour récupérer pouvoir na bino voler. Les gens na droit na bino. Il y a un biso dans lobby boyer. SID, engagement pour la citoyenneté et le développement. Ezali parti Oyo, Boyebi président Martin Fayulu, le 19 septembre 2016, à Joaki projectile na Moutou. À Banga raté. Papa la biso à Banga raté. Est-ce que Banga, il faut to Banga? Il faut to Banga? Yango na lobby minga kolobeza te. Okanga, oh ba lobby Fachi Beto, biso to lobby Fayulu. 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 Lobby le 21, lobby le lobby le 21. Ba jeune nyonso ba congolais nyonso bobanga te ozali message ya combattant ya combattant du peuple. Tobima lobby na ba laïque catholique na banzela nyonso tobima lobby à partir soki ka mesi ya tongo oya 6h soki sili biso nyonso bozwa position rond-point Ngaba pe ezali point de référence. Bozwa ba disposition bobanga te muto komema bino nulle part. Tiembo moko avana sukisa tozoyemba balobaka ke leyo Félix était leyo Fayulu ne mokonzi tozoloko ta papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata